ton âme repose en place Azali. Président papa biso Etienne c'est quelle place Azali après manaki mais tout le monde sco Félix azo mema biso man alignement au biso to linga hein au maire bon so mon ante ba parole à Félix abisco cette fois-ci ce que tu recouffa to kufa mais tout le monde ba parole wana yango ezala raté pas papa Etienne c'est que dit bola la ponga ba bébé boza calme botikela nga lit nga mona bunda na pesa mino résultat mais je bino bobo iponga bébé to la muka qui déjà Félix à la musi biso sous pesi biso sous makasi na mwana ntemi aza mwana Congo mwana ntemi aza ndenge moko na la mère Mende la mwana ntemi aza ndenge mona Boshab la mère Mende nani aza mwana ntemi aza ndenge mona ba Sheo Kitundu so tozolo ba bon point nini carte na bango carte au mwana ntemi o azo sela eza carte eza ya pouvoir asa la carte ya pouvoir parce que tout monde qui mutu autant le ba aza la besoin de frapper pour benga na Kabila pourquoi peuple a la derrière été mon peuple derrière ça comprendre ebi jeune ni bazo beta mais bato bazana mwana ntemi baza ba population ba congolais ka ba ba kitende rouge oui bato ba ba kitende rouge so landi bien baza batu o baza batu na ba comment je peux te dire pas mon ntemi batu ya Mbudidia Congo eza lokola moi yaza chef spirituel église eza lokola moi église mo wana wana baza ba kambina so Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W CongoFrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux à travers le monde. Vous êtes en train de nous suivre à travers votre site préféré www.congofrance.com. Et vous tous, vous êtes la bienvenue à cette émission. Shotsam avec votre humble serviteur Yannick Wenge Moto Atonda Kibonza. Mais merci beaucoup na batonya so bobenga besoin ko encourager ba sujet na bino tozo zwango vraiment na mokera ya bomona. Monsala eza ko améliorer. Merci beaucoup na les boss José Didi Pumba. Merci beaucoup encore na Buxon Bukasa les grands managers, ça les big managers Buxon Bukasa. Merci beaucoup les gérants j'aurais syndic le tout puissant, messieurs les millionnaires. Vous êtes toujours ébélé. Côté la émission la biso, merci beaucoup na Zozo quand maman Nadi Mali là, la docteur Abom Wamudjilou. Merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. On a toujours na Tony combattant ma casse na moro auto panzaranteke, aux ambaluso de panzaranteke. Ndenge marambo ezara, actualité c'est bé na mboka na minicho. Mon antenne ko annoncé les sous le 21 août à ko frapper. On va trouver maso comme muke na ndenge ezara na papa monsieur Tony. Bonjour papa Tony. Bonjour ndeko Yannick Wenge. Bonne santé. Kimi ezali vraiment na ngolo ya nzambe vraiment na sepeli sous lelo. Kolekaisu na moi etandoike ya télé na biso ya www.congofrance.com sur vraiment OK. Merci beaucoup mais yo bana komba kala bana Congo to mongu to aba beto ba masasi to ebite zaki ndeni kombana obokendaka na ambassade. Oui, tout le temps to wuti vraiment chose ba bato IDPS to botam na kata IDPS lit na ngai na papa abotinga na grand frère nanga na uta père de grand frère même côté bakunda et banate yango mon lit na biso za tout d'abord na nous ko libérer Congo na tozana ba sang déjà IDPS quelque chose batumsu baza ko trahir biso mais biso tozaka na kata lit tozo ke normal malembe pona makambu ya Pretoria oh le bague c'était le 20 décembre pona Congo bandoze le 19 décembre biso to le ba le 20 décembre o esengela Kabila mandane silaga ifala kende na banzi yango moni ba kenda ko procédure ya ko kende pa basango ko sala nani accord ya sans sévère yango mute pesa moi Kabila légitimité mo pour pas na pouvoir tala isusu grâce wana to sala ki eta papa Etienne Tshisekedi lit ne mo bimba sala ki a komisi biso tina suka ndimi apesa biso moi accord mo boto kende to pesa moi Kabila moi temps o ko ka amema biso na ba élection to moni bino mo nenga bavuango aniati yango apietini yango alingika ko s'éterniser na pouvoir yango to lobi cette fois-ci jamais yango moni to telemi pona meka ko pesa ba information ko meka ko yebisa bande ko na biso ba olanda biso mais cette fois-ci vraiment et les cas tout le monde déjà leader na biso ndenge a uti ko pesa biso ba réarmement moral tout le monde makambu Félix a uti ko loba ala musi biso Félix a lire azo ke na biso eza lire te yango nani
leader na biso que ton âme repose en place azali président papa biso Etienne Tshisekedi place azali pe manaki mais to monisco Félix azo mema biso mana alignement o biso to linga au maire bon on a parole à Félix Abisco cette fois-ci ce que tu recouvres to kufa mais tout le monde ba parole wana yango ezalaka te pas papa Etienne Tshisekedi bola la ponga ba bébé boza calme bo tikelanga lit ngamona bunda na pesa mino résultat te mais je bino bo iponga bébé to la muka ki déjà Félix à la musi biso sous apesi biso sous makasi na mona ba meeting na ye nenga zo loba na ba matinée politique où tu le la fois passée mais tout le monde déjà to lingande yazana na makila ba jeune na makila na biso yango moni à travers yende ba action belé to préparer pour tout ça là même tout avant le 31 le 31 décembre bambi makambo bien mais ville morceau ezaki mais salamaki ezaki vraiment résistant ville morceau wa degeta qui il y a 2 jours on est sur le cas oui ville morte ezaki réussi na manzi bato ba lo bezaki réciter tout le monde qui ba caméra ba chaîne belé et où tu es quand même dans l'hôtel de ville qui m'boute attend à respecter ville morte hôtel de ville et salité tout le monde na ba ke ba classe T même bateau ba kenda na banque ezana na en bani au long ya ba boulevard tout le monde on se fungamité et ça bateau ba respecter mode d'ordre au Félix Apesaki to moni batu basali on ba respectant les amalam mais na mona kaka ndeko nanga mwana mboka la mère men nda contestant ki alobi soki batu bakendaki musala te mais na bureau na e basala ki yango moni to meka ko seka to bisoki na bureau na ya bibat basala ki yena batu misala na basala oui la mère men na bi yena batu misala na basala mais to senga ba image oyepe filmer ba image comment na même na ba téléphone bokyo l'accès ezaka biloko basala pona flatterie ya bango ya mwana ndeko Hippolyte Kanambe ou kala mingi tazo kende déjà yango monte za kende comment ya bien élection ezate lo monte ya besoin de pouvoir on a que comment oui koloba eza bien boko ça ba déclaration ayeko senga exil na Afrique du Sud. Joseph Kabila senga exil na Afrique. Oui, c'est confirmé parce que na Brazzaville déjà toyoki on ba Brazzaville pe batelemi ba bib tokoki oyamba ba Rwanda wana awate. So bozana information oyo leki na kata Brazzaville ba bib tokoki oyamba ba Rwanda wana awate. Yango moni ayaki ko senga awa na moni elekaki na ba média même ba média sud-africain po biso na minute to ba tozana kata Afrique du Sud. To moni ba lettre bima kinde président Kabila yeko ba diplomate na nyonsu. Ba diplomate za ba to ya famille politique na nyonsu même famille biologique na e ba okiko ya na Afrique du Sud sans visa tant déjà mutakomi ko lukabilo ko na de bo biso mon to ya peuple congolais anda da comprendre à lire na famille na ba congolais te aluki pour na famille politique na e na famille politique neza batune baza ba proche na e o baza na ba kuki lumbel mbeko ko beta ba koti directement na ba avion ba e yango moni eloko bandi da ko sala mapona bango tango monaki depuis afani na pouvoir eloko jamais au Kabila tikala ko sala ngo maintenant muta comme ko sala ngo d'autre part boye ba déjà ils ont déjà ba préparatif il y a eloko mo déjà elingue salama parce que ça Kabila ebi que non azokene dans quelque temps oui dans quelque temps déjà moni lit na biso to banda ko bunda presque to comme peu na suka tolingi pe tolia ba fruit ba lit na biso yango moni to komi ko meka ko seka to moni to bandi ko meka mo ko loba mingi sous pot hôtel c'est mino ke Kabila ko kende malgré bomoni dernièrement awa sorti à Félix côté azali na Belgique na PC bambote belé na secrétaire général o a carnet esprit vraiment ya leadership na biso Etienne Tshisekedi yango vraiment tozali ko sepela na esprit na ba monde ba bimi ba uti ko rater na tentation na attentat mo balingi ba sala ba mabe même na gouvernement en place to moni même na voyage na bango bo mona ba image nde ba escorter ba onan ba Félix ba voyage ba ngote ba escorter bango pas blanc pe na ba soda mso Monesco na kati pona olaxa bino kete bato ba ofanda ba loba o tozolia na Kabila o Félix Boena Boye te bino mobo mona déjà sur le terrain. Merci beaucoup papa Tony mais na micho ba la biso siko toto na message ya mon ancien les 21 août o tozo on va ko frapper lisusu Kabila le 21 août. Mais bino pourquoi besoin on ndeni pe pourquoi beaucoup na été oui kokwa na mwana nsemi aza mwana Congo mwana nsemi aza ndenge moko na
na la mère Mende la mwanantsemi azande mona boshab la mère Mende nani azande mwanantsemi azande mona ba show kitundu so tozola ba bon po nini carte na bango carte au mwanantsemi o azosela eza carte eza ya pouvoir asa la carte ya pouvoir parce que tout le monde qui mutu autant loba azala besoin de frapper pour benga na Kabila pourquoi peuple a la derrière été mon peuple doit ça comprendre na ebi jeune ni bazo beta mais bato bazana mwanantsemi baza pebara ba population ba congolais ka ba cha ba gitende rouge oui bato ba cha ba gitende rouge soko landi bien baza batu o baza batu na eba comment je peux te dire pas mon antemi batu ya Mboudidia Congo eza lokola moi yaza chef spirituel eza lokola moi église mowana wana baza ba kambina ce que dans le but zonga moi muketo comprendre ne mon antemi bokomona tala tango ba azaki na ndaku ne kuna na pigeon la toute première fois tango baka azo frapper to moni ba yaka ba katelier mai ba katelier courant maintenant ba yaka okata mai bomona ba tumbaka ba jeep batu bakufa mais tout cela on attend batu bakufi sort nango ezalaka nini muta batu bakufi mais jour ba yaka po bazwa le mwanantsemi na moni jour wana même coup de balle moko ebetate to mona batu bakufa to mona ba yaka ba récupérer mwanantsemi na ndako ya to loba nde attends to ndota to bida muto déjà to yebiye ndenge de ba nda o traiter na Kabila to chité mwanantsemi ya koti na prison tant koti na prison ba ndio ba mandi ba mascarade na baba sala o magistrat o samsa dossier ya mwanantsemi azobela mwanantsemi faut tolongole immunité parlementaire pour mwanantsemi azana député faut bolongole immunité mais so bokangi Frank Diong bolongole ke immunité parlementaire bokangi bandeko na so muyambo bolongole bango immunité parlementaire te zabiloko mo za ba kabal o batwa montaka oui to sauter na kati ya prison akomi ko initier ba prisonnier alors moi quand initié ba prisonnier directement yewana o abuki prison oui évasion salami prisonnier ka moko o ya bima na pavillon azali ba pavillon ba politicien mingi maintenant abimi sort na ngezali ni to moni sort na ngezala ki que le loi bimi bato même ka na moto bazaki na 3 personnes na moto bakanga bitende rouge akei na ngirngir to surtout ka komio na matadi on a frontière Angola on a zongbo ake kota Pointe Noire les lots aux années wapi on a frappé Kabila oh oui pour le moment place oh ya zali ezaka bango batu ya Kabila ba yebi place azali na ba jeune na bango ba osala mais c'est que le premier le mamba les 21 dans salongo lokuta nga annoncé que ko frapper les sous Kabila le 21 wana koloba o ezali koloba siko ya soni na limité le 21 o akobima le 21 o eza soni po batunyo sous desi ba yebike ba carte ni non so andai ko beta batunyo siko ba comprendre carte ni na ba non ba comprendre ba otala osu ko ba ba batu o bino non ba comprendre ba ndeko na bozola na eza ba mascarade ya grave yango zo mona totali ba image bolobaki eza soulèvement populaire mais na nzele comme nini et comment il marche baza ba encadrer bango na la police na bana moura na ba FARDC et c'est mutu o donc ne peut benga na Kabila ba ko encadrer na liboso ba soda ba otamula na minduki ba okende liboso ma ndeko na ngai to zala pe batu bo to kufi mingi to kufi pe mingi botika osalisa mutu oyo mutu aza étranger aza mutu na bisote mwana tiem to ko support yo le lopeso au telemia mais yo zo que no support nan o que no support Kabila o aza étranger o bomi bandeko na o dans le lot plus na kasai plus ou moins 80 forces communes na force commune mo bazo que nous trouver ceux qui ba 300 bien ba 400 personnes na libulu moko so beta 300 fois 80 et ça la combien de na to kufi mingi to kufi mingi vraiment botika ba je o botika retraité ezali kolo ya mo mbongo mo ba ko ke peso mais tele bela ba congolais bozo bomisa est-ce que de moi ntemi azaki na beni to monde ba prison beni to monde ba prison na Butembo to monde ba prison ya Luzumu ya Bakongo ba prison nyonso wana nyonso o e bukani ezaka de bana mwana ntemi boye ba université na kati na université ya Inikini to monde ba to ba kufi kuna eza mwana ntemi na zandu ezaka mwana ntemi ta mama na kufi et comme un peu le maman peut botambula ba maman va violer bino mingi ba bomi bino mingi ta ba comme ce que ça bino na ba assassinat ba yé pour la cana ba po ba bomaka maman administrateur ya marché côté maman na zali vraiment
Oui, exactement. Tout le temps dans les ce que tout le monde sort dans les années. Parquet, il y a grande instance, il y a Matete. Bobu qui parquet à Kalam, Bobu qui sort dans les années. Et il y a un botika biloko wana to boya to ko na état d'urgence. Peu état d'urgence to ebi même communauté internationale même bateau bazako ba multinational o bazako support Kabila. To ebi moment où nyonso ba calcul bilo nyonso ba beti eza déjà na mai. Mais selon mes formations na to ka kenan coup d'état mort elingi sala na Kinshasa dans la 6 mois où tout ça oyo ils ont organisé par gouvernement. Les coup d'état mort elingi sala ma po mboka mai ki na état d'urgence. Oui, ils avaient ba préparatif wana ils allaient écouter banda kala yango moni ba kome ko kanga mi ba opposant mingi o ba lobaka ba Frank Diongo moni pe ba Frank Diongo et cela wana kuta avant même liwa ya Papa Tshisekedi tant ba mona ki déjà so Papa Tshisekedi a contredire bango na dialogue a contredire bango na dialogue ba ko betelo ko wana yango moni o nani toujours babe Kabila sali ba change ba poste to moni bisengema na bimi libanda a bimi libanda iloko ba kenyo préparer zani iloko ba kenyo préparer ba ça ba négociation ba beta ko coup d'état wa nyonso makambo wana nyonso tozana ngo déjà na maboko yango to mona makambo nyonso ba sali zana nzambe na moment o mana Congo bandeko na ngekomi nzambe comme ma problème nzambe yango o nyonso ba sali na kuku ezo bima na poisa. Mais là, on sait que ça m'a soutenu dans le Congo. Le 19 oya moi oyo Kabila a déjà na kati ya Afrique du Sud bino ba combattant bo raisonner ni pe bo kansani. Ah oui, message coûte il y a très grave au matoko ki oloba ezande ya le 19 oyo. Moni ndeto baba fois ba chala. Soki événement na bandi ndeko na bo bomba émission, soki événement salamité. Les jours on a ces biso za ba combattre. Tabiso non stobé sabata na biso même na minito to uchoza na mama na réunion stratégique biso to sali ba réunion na biso na coin na biso et ça peut na batu ba sa ba réunion na ba na coin na bango mais to monde goloba na minito le 19 wana monde le 19 na le 20 monde goloba vraiment poto trop c'est trop. Tout le monde a zone ya taba pays mususu batu mususu baga koma kia uteko le cas Afrique du Sud c'est le côté ba véritable combattant bazaliawa comprendre tant tozo le kato pe sa message bo c'est la biso bo mo na son ba action na ban toza de na ba sikatisa ba mingi salama na mboka o ba bete biso na kata mboka o ba action minene ezali to préparant le 19 bo sepela message par rapport au gouvernement ba tout pe ba population ba otala siko message ko za message vraiment au Nazan très capital pour le peuple. Le peuple congolais, tous allés éveiller. Tous fungula misu vraiment tous à ma clair. Au moins tous côté sur na sentiment. Au moni année oyo. Eza année asuka. Bon lo ba susnan. Tous allés sur na besoin de dialogue mo te mutakoki oye la bino négociation dialogue. Oh to moni yango lelo moni na ba réseaux sociaux gouvernement ba comme ko boaka ba comme au bois ba message Kabila na Félix baza ba moi ba dialogue mo baza ba moi ba rencontre mo secret pour pas ça Félix premier ministre même ba kende pas ba sango ba bisa ba clair tous ça sur un dialogue té oche nani Bruno Tshibala oche Olengankoi bo kende na bango biso résident sur zali le 31 avant le 31 décembre avant dit déjà d'ici là to bandi déjà na le 31 août faut tout le monde a déjà calendrier électoral. Ce calendrier électoral est déjà mon manifestation déjà bandoleka. Monde tu as lire wana to kenango ya wana e keneti ko benga na Kabila. Pas question de négociation. Pour comment c'est la négociation? Bon c'est ce que ça bango baza fort. Ba diriger ga mboka nde baza na ba kenango ka bongo. Ba oli ka so ba négociation vers baki. Ozoki Bruno Tshibala, ozu ba olenga nkoi. Ba tu non so sur sangisi mangwana. O continue bo kende. So ba ozo ngapa na biso poani. C'est pour comprendre les forces, c'est pas na biso. Bato na so bozwa ki bango bosaki na bango ba eza ba théâtre bosalaki. Yango na tolobi Kabila to ko peso su ata minute mukete pour au diriger mbokana. Yeba cette fois-ci OK vraiment. Ça va, merci beaucoup. Tu as souka déjà l'émission. Biso mon numéro de téléphone sur baro joyeux. Mais peut-être au banc on peut ça numéro. On a beaucoup banc ali copier ça numéro de téléphone. Tel numéro de téléphone angezali pona batu baza libando ba olanda biso numéro libanda a ocha plus 27 0 plus 27 610 24 64 95 na bandeli sous plus 27 610 24 64 95
yango na numéro na nga bokoki ozwanga na moment nyonso so mpe boza na besoin ya email adresse na nga bokomi biaijos Tony otie 3 gmail.com wana nde bozwi email na nga bokoki benga ngai. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On arrive vraiment à pour la bino combattant Tony dans tous arènes na moro vraiment wasoye numéro na ngwana pesi. Merci beaucoup na tout botala émission na biso tozara pour na interview ya ba combattant pour na moro ezoyina pa ezoyina mabe ba bi lumbe lumbe rappel na foot d'ici ba combattant pe ba na moro. Yo boda combattant ozara musika numéro na ngwana benganga na yamba une émission. Merci beaucoup na le boss José Didi Pumba, merci beaucoup na le boss José Didi Pumba. Merci beaucoup encore na Bovi Production boss Yani na Pesio Mbote. Merci beaucoup encore na Bookson Bukasa le big manager. Merci beaucoup na Cédric Tuku Muntu Azaki Sima caméra. Merci beaucoup na Bakebele Zozo Kanka de Mani la Bozabele Botala Biso au Botala vraiment émission numéro la biso ngona bobenga pour na sujet toujours pour nous. D'ici là portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver prochain numéro. Ciao.